Kabila a des problèmes avec l'État. Tout c'est basé à Bango. Mampinga et comment à Bango. Puluchi à Bango. Misola Boulamatali à Bango. Ndeko biso to ane kimba Jean-Pierre Bakozonga à Bokana. Ndenge toko bunda kamikonyo sote Moïse Katumbi à Kozonga. Kabila moto aza na makambo na Boulamatali ya makasi yebisa mende na tambwe. Etike mokekwe. Alors mokole kokweya yo na ngai to kokabo. Yo moko ako patuka mbango. Obika bato na mona ba kimia de bato boki boy. Na bina yo. Toko se moko maponi. Soko maponi misamite. Mbuma kotela wana. Mupepo ko ya mokolo wana. De kobika te. De kokweya. En direct de Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous. Rendez-vous d'actualité avec de grandes pointures de la presse, des analystes politiques et pourquoi pas des politiciens. Chaque semaine, nous revenons avec une nouvelle personne, une personnalité également. Pour en parler, sujet aux alliés actualité de la République démocratique du Congo. Bongo lelo tozali suna sengomingi ya rozomona mboka Mike Mukebai o azali patron ya CNews o nae tozwa mo mesano ko sembola bongo ba question pertinente ya actualité. Bongo lelo na kili ya pesa mbote mona mboka Mike Mukebai. Mbote ndeko Raphaël. Alors, mon mboka Mike Mukebai lelo ezali sous sur bomba maté, ezali sous na kokute. Akitement ya toko kotika ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyambi yango boni ndeko eli likambo ya esengo moko ya biso elombe na bao batemaka etumbo to bandi mibu ebele yango yo kombo na Jean-Pierre Bemba Gombo akangamaki na bokangami ya lokuta akangamaki na nzela ya bokonzi oyo ya Kabila bokonzi oyo bayokanaka na bakonzi ya mikili ya Centrafrica kosangisa makambo ya lokuta te bakoki kofunda ni yango na CPI wuto te bakanga mwana mboka Gombo totikaka koloba te to koloba mba nyonso te kokanga miwana eza ya lokuta po kuna na Centrafrique Jean-Pierre Bemba atindaka be ye moko te mampinga na ye bango moko pe bakonzi eleki wana baaki pe na bato babundaka bituka soki balobi te bambeba oyo babengi crime contre l'humanité ezalaki kuna asamaki na Centrafrique Jean-Pierre Bemba akoki kozala kaka ye moko te asamba Ange Félix Patasse waka na bokonzi abengisaka ye bakonzi ya mampinga ya eleko wana ya Centrafrique esengai pete basamba toloba likambo wana toloba te mona te likambo wana eza lokuta bazuze bakati likambo bayebisi mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo te bima na boloko oza su mokangami te ozongani na mboka na yo eya likambo ya esengo oyebi te toana etumba makasi bato tokobunda na bango makoki oyo topesa bango po te basala mosala Boulamatali babongola yango nde bakoma kobundisa biso na yango mampinga ya bango misolo ya Boulamatali ya bango yango wana soko na ngambo na biso moko elombe na biso abungi esaka biso pasi tango moko elombe azongi ekosala biso esengo mingi po toyebi te akobakisa biso makasi pona kobundisa bato bana bokonzi ya kanyaka bokonzi ya kopomola mboka. Alors lelo 10 ans il faut que le bango 10 ans mwana mboka a purgé donc peine injustement na kati ya boloko nde olobi mwana mboka Mike Mukebai mais lelo sikoyo 10 ans wana est-ce que ces pays azalaki aussi na kati ya patwana lelo eboti mwa pasi ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba soko moni malamu te pe malamu likambo oyo ndenge mwana mboka Gombo abimi boloko kuna ebomi pe elili ya CPI moto moko akopesa bango susu makanisi te bakoki kosala mosala malamu réalité po ekotalisa te bato balukaki kokangisa Bemba te batia na boloko basalaki makita na CPI oyo azalaki na liboso babengi procureur Moreno azalaki na bato ya Kisasa na kati ya lingomba wana oyo pe mokita ene babengi Bensuda azalaki na kati ya likambo wana okoki komona na ndenge nini esika babite crime de guerre crime contre l'humanité crime de guerre contre l'humanité ezali mbeba ya suka ya mabe koleka nyonso ya mokili boni esika babite bakolanda moto te
bapesa etumu ya crime de guerre contre l'humanité et bongo bazuze baya kosambisa ba bate moto wana azata mabe moko te engo bate moto asaki mosala wana ya kolanda bemba pona okanga ya asaki mosala lokuta engo bate CPI ba na yango na koloba na bazuzo basai mosala na ba bengi chambo ya liboso na ye o ba bengi procureur basi ba bomi lokumu ya CPI CPI isu na lokumu moko te lokumu ya CPI bebi na mokili mobimba lokumu ya CPI siliko beba etrele loko moko ya pamba bato babanzaki te e akeloko moko esesa biso bamboko bakonzi na biso bakabato encore po soko ate bakosambisa ete bakanga ya takenda kuna kasi lelo CPI lokumu nango ebebi kasi pote CPI bati yango penza pembeni na malamu esengeli kosambisa manakati ya bikolo na biso peto bongisali yango o babengi justice nationale ekokende malamu ndenge nini soki lelo na justice nationale moto loko babengi Gédéon Kyungu aboma bato afongola basi azemi mabomu noko na ye moko ya mupe akenda pona kosuisa ete atika mandoki akamata ya boma te na motalaka moto abongo basambisi ye batie na boloko bakateli ye boloko ya liwa etumbu bakateli babi babengi na lokota efase peine de mort moko mosuto mona bato bokonjo babimisi ye pe babimisi ye ya kobomba te na basakasaka bana bakoyemba bakobinela ye tango justice nationale eza mabe bongo yango wana mikili Afrika tokonyokama tango justice nationale ya solo te makanisa biso ekoma wapi be justice ya libande sa biso tango toko bake CPI ya bomi lokumu na ye esengeli pete na mikili Afrika na kati ya mikili na biso totonga justice nationale basambisaka bato na solo soko bakosambisaka bato na solo te justice internationale ekozala be na makasi ikolo na biso. Et bongo topoto tokanga dossier ya CPI d'abord pour Robanda Masolo Mosusu CPI depuis jusque là moi mboka Mike Mukeba biso mémoire et bongi moi moketo tout d'abord est-ce que il y a aussi apparemment ils aura toujours africain est-ce que Libanais ba Afrique bato musu ba crime d'humanité et contre l'humanité ils ont raté crime de guerre ils ont raté yango ana balobi boyo moni CPI wana salama po te bakanga moto bakenda kosambesa esengete mboka na bango endima kokota na CPI bamboka mosuba bato basala pe makamabe na tango bitumba kasi kwa bamboka wana bango bali na kati ya CPI te okweko ndiko funda moto kuna te CPI yake ndakozwa ye to pesa ndakisa lokwa mokili lokwa Israël ba na kati ya CPI te soko fundi moto ya Israël te ya bomaki bato ya Palestine na ndenga ya mabe esengete bakanga na CPI CPI po kanga moto asengaka esika moto wana zaiba kangela ye ba pesa ye tanga kosenga ya Israël ko ebisa etenga na tiali nzaka langa makambo ya CPI te pasi yango wana bamboka mosusu baboya kokota CPI yango wana ekoma lokola bakosambisaka ngambo moko ngambo mosusu bakosambisaka bango te kasi pote CPI wana moko mosusu totiani yango pembeni totika masolo nango esengeli biso mikolo ya Afrika na oti koloba yango awa tosala nyonso tobongisa justice nationale. Alors, entre nous soit dit, ce qui n'est-il aussi arrivé aujourd'hui, na yo moko analyse na yo, des autres qui na Congo, ce bemba qui abimi, balobi il faut dauphin moko na CPI pa kota na Congo par makambo ya boye. Ko za na nya na Congo? Te wana nga na yebite. Nga na yebite nanya okemba ya sima. Kasi yoko bato bako luka mobulu na mboka, bako sa makambo mabe. CPI akokamata bango. Oba kosama kama be lokwa bato mosu balingi te maponome sama bako banza te mandoki oto somba ka mbongo na biso ekoma ya bango tango pepe akotomboka akokita pote pepe akokitaka na nzela suka ndenge toko kenda boy baila iki basi babwaki mbela lobi suka ya sanza oyo so kabila alakisi nzela toko kenda te bako benga ni pepe tokita ina nzela lokwa bango babandi te mandoki na masasi o pepe baimboka bako somba ka misolo ya pasi ekoma ya bango po babeta baimboka masasi na tolo kwa nkema moko mosu ba okenda kuna moto kolela te ngai na kolela te so moto asema ba ke kuna na olela te na beta pe maboko te na kota bebi abi oyo bolukaki yango bozwi o ba ko luka bakenda kuna ba milenge ya mama ba osuka kuna kala mingi te o ba ko tia moto makasi
babandi te bango bazali si ya likolo na nse libanda ya nasuka nde ayali bango bakokendani kuna ngai nakolela te. Ok. Alors, toki na dossier mosusu ezali dossier à mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous êtes journaliste, vous appelez moko ya bato oyo ozala na mwana mboka Jean-Pierre Bemba déjà na kati ya combat, mais lelo Jean-Pierre Bemba abimi, est-ce que après CPI candidature et qu'on pesé sur candidature n'a été na makambo maponami to na carrière na politique? Bemba bimi pembe lokwa sumisi na lati balobi te ba akite ye oyoki akitement ba akite ye elingolo ba te ba sokoli ye na makambo nyonso bafundaki likambo moko ekolata yesu na nzoto ezali te motuna ya kotuna wana ezali te. Bemba zongi na mboka na ye mokolo ya kolinga basi balongoli yango nyonso zuze esika nyonso ya moki bazuzi basaka mosala babengaka kota ye français double degré de juridiction po bapesa moto bakosambisa nzela te so bato babungaki bazalaki na libunga bazuze oyo bakozala likolo basambisa esumba ya mibale bakokanga likambo basambisi na bazuze ya likolo zuza liboso akosambisa oyo ya mibale likambo akokata yango nde kotikala oyo ya mibale azali na ningisa ya kolongola oyo zuza liboso alobaki alongola lokola babi te Bemba akitement bapesi ye engo bate oyo nyonso babaki na bazuze ya liboso ekwei na mayo wo eloko moko etikali eyali te. Bemba zongi mpe ndenge akotaki na boloko mwana bato nde babengaka ye mwana Kongo azonga na mboka na ye aya tobunda mpona mboka oyo ebongwana. Alors, il faut que le Baïsou, jusqu'à présent, on a la liberté, la liberté provisoire. Donc, les lotolobi, mbutumbutupe, et recu pesé sur yé. Est-ce que, la liberté provisoire, nae, makambo ya subordination à témoin, et recu pesé l'issue sur yé, sur 10 ans déjà, ou à l'équipe na. Ndeko, Bemba sa bimi. Bemba ase ekomi kozela nde to kozela mokolo bakokata likambo bakangaka Bemba mpo likambo ya mokili ya Centrafrique babi te mbebe esala kuna babomi bato bakwi biloko ya bato boye na boye na likambo wana basi basokoli ye ntango bakosambisaka baye koloba te Bemba na bato na ye balingaki kopesa batemoin kanyaka mpo te batemoin wana baya kopesa makambo ya lokuta likambo wana bakwi liberté provisoire babimi baye kozo babandaka yango na mobuni babandaka yango na mobu zo
dommage et intérêt pour la macamoude plus de temps au balekisi manque à gagner sur les lots balobi qui est innocent plus de 1 décennie d'ailleurs nanzela ya mibeko bebaza na ndingisa ko bisa CPI ba futa ye mbongo ebele na yoki mosambeli na ye emeki yo abite ba ko futa ye 100 millions d'euros kasi to makambo politique ya makambo nango et ali mbilinga soki te bemba moni te kosenga CPI misole be ekoluka makambo na banza moto maela kotika yango po moni yali kambo moko to ibango mokili ya bato abenga bango ba puissant ba mosusu oyebi te yo na posa bokonzi na mboka na yo esengete te otongisa bato concession bemba ya kotala esika ya yali na makambo politique ngana kokoma wana te na makambo bakangelaki ya yebi yango koleka ya koyeba soki ezali malamu bafuta ye mpako na ndenge banyokoli ye to te soki kofutani ye mpako wana ekoluka mbilinga na mosala wana yango akosala mboka kokotika likambo wana mayele wana ya yali nango yenda koyeba soki esengeli kosenga misolo wana po misolo wana CPI moto akobimisa yango te misolo wana yali mikili oyo bana bambongo ebele oyo tobengaka bango le puissance du monde bango bato apesaka CPI mbongo bango bato bakobimisa misolo wana soki obina bango te babimisa 100 millions de dollars ekopeseli bango kanda oyoki ngai ndeko lokola oyo ezali na motuye yali te bemba azonga abundela mboka soki mayele wana ye moko atali yango tekosenga misolo wana ekoluka mbilinga malamu atikali yango soki akoluka mbilinga te ye moko akoyeba na basambeli na ye ngai esika nazali ezali mpasi mpona yeba yango kasi mwa mayele nakoki koloba na mosika yango wana. Alors tout solo makambo mosusu oyo ezali d'abord ezali ba indiscrétion tout solo entre nous mwana mboka Mike Mukebai toyoki entre nous soit dit na ba réseaux sociaux mais na ba indiscrétion pour la ndenge ezalaka babi que mwana mboka Jean-Pierre Bemba Bongo sous une alliance oyo esali liberté na ye pour que aya ko présider to kokoma awa président d'une transition votre avis makambo wana nakoyoka bato bakoloba bango naluki solo nango nakomona te bato bakoloba te bayokani makambo ya politike ekoti na kati ndeko nakoki koyebisa te esika na yani nayebi te yoki ngai natikali koyoka sango ya bongo te natali nyonso na kati nga nayebi bete bazuzi batali te bemba asaki mabe te nde batiki ye oyo bato bakoloba yo oyebi makambo mabe obenga ba réseaux sociaux ya kamoto na moto oyo nango alobi nga natikali koyoka yango te nisika bato babaka makambo ya solo natikali koyoka yango te te balengeli ye po te ni ayawa ebongo akumba transition nayebi yango te nayoki mpe yango te mpe nzela ni wana oyo te ya kokenda ni kosala transition ya sika yali nzela ekokende malamu te na eloko oyo biso tokobundela tokobunda tosengi Kabila apesa biso mapono tokosenga be Kabila eloko moko maponomi biso osengi transition te batata epuisque mpona nzela ya seneko yo soki bango babi transition moto abi transition te tolobi Kabila apesa biso maponomi le 23 décembre abuo pia Kabila apesa biso maponomi tosengi eloko mosusu te toboyi banzela kilikili toboyi yango Kabila apesa biso maponomi qu'on a lire ne makambo ezokende est-ce que maponomi kozala nanu nini makambo ezokende jusque là bientôt toza déjà le mois de juin bientôt là les a dépôt ba candidature la présidentielle biso to ali kabote to kota Kabila na kone nanga babite ba kopesa biso maponomi to kozela soko ba pesi biso maponomi te mokolo wana ndeli kambo kokata ba kozwa ta mokolo mosu te déterminé si 2006 kama boloba te ndeko likambo nyonso ya Kalibanda 18 bis likambo nyonso ya Kalibanda ya te suka bato bapesaka ndakisa babite baarabu bakamakasi yango bakoesaka Ben Ali babite baimboka awa mpe bakosala likambo ya kokamwa awa Ben Ali po te batunisien bakoesa ye asaka boni na bokonzi tukumi baye na misato 23 ans bato abosala yango yali etumba tokobunda
toko bunda mokolo mbuma o ya kotele na mange kokoya ekoyebisa moto te toko ningisaka benzete toko senga nzambe batiaka mopepe nzambe akofulaka mopepe mbuma ese eteli etike moke kweya mokolo ekokweya yo na ngai tokokama yo moko akopatuka mbango ako obika bato na mona bango kimia nde bato okoki boye na bina yo tokozela moko ya maponami soko maponami esalami te mbuma kotela wana mopepe oyo ekoya mokolo wana ekobika te ekokweya okotuna nga lelo bolobaki be boye ngabi kasi ya mbala oyo tokendela na yo totala soko kotuna ngai bolobaki be boye ntango tobaki boye si batata episkopo bato ayeki kotia kimia bango kuna bato ya ngambo bakosi batata episkopo babi tokosalela lokasa ya seneko nsima baye kobaluka bazunguluki batiki bilokasa wana soki eleko ya 2016 wana okoloba batata episkopo bakotaka likambo te mpo na kotia kimia yo bali mbuma kotema mesika ezaka na nzete te soki mobulu esamaka te kimia eyaka mpona mbele ya batata episkopo mpona bolingo ya mboka bato babi tovanda na mesa te toyokana sika bokonzi ya Kabila etaisi biso te bana bolingo ya Kongo te bana posa maponami te yango totiki bango bakenda te na le 23 décembre 2018 biso be tokosambela bongo na se na batata laiki tokosala be koluka mpe mapote moko tokofula mopepe wana mbuma wana eseteli ekweya na se Kongo ya sike bota Kongo Sike Bota, mais tout la dernière question est Biso Nakati Achuk Nabiso. Moi, Namboka Mike Mukebai, Lelo Toyoki, ministre plutôt et la justice, à lui qui est Ben Bagali dans le dossier mort la justice congolaise, avant la première justice congolaise. Alors, mon comme militant, mon ancien secrétaire général, il y a PPRD, à lui que Ben Baza n'a pas de problème la justice congolaise dû à makambo ya deux. Ah, kwa nani bango te tikali bango ata yo bakoki lokola mukaba lokolo likambo. Soko mukwana kanda bango ekoi na moto na yo bakolo likambo. Biso nyonso awa to un problème na justice congolaise. Soko mukwana kanda bango ekoi na moto na yo. Likambo nyonso likambo nyonso bakoya bala musilio yango. Bazuze bazaya bango. Mampinga ekoma ya bango, puluchi ya bango. Misola bula matali ya bango ndeko biso to ane kimba Jean Pierre bakozonga mboka ndenge toko bunda kamikonyo so Moïse Katumbi akozonga oyoki ngai kolanda ni bino bato bolanda ka boka bango ngala da bango te Kabila ye moko za makamuna bula matali ya wa kosisa ngoto amona ngote ndabanda ko ebisa yo nakamni mo o ba bengi sensa Kabila komaki mokanda epai ya Robert Minako alobite mibeko esenge bosa na lombango na kati mibeko wana mobeko ya sensa lelo session ici ouais mobeko ya sensa wana Kabila za makambo na bula matalité Kabila des problèmes avec l'état ba poni moto moko kuna na kuango na province ya Kongo gouverneur comme ne kanisi makofi ba poni ye gouverneur mobeko lobite sima mikolo zomi na mitano eseli ete Kabila atia linzaka po ya patala mokonzi moto bakoni mikolo zomi na mitano eseli ki te lelo Kabila lingi kotia moto wana na bokonzi na ye te Kabila na makambo na bula matali ya makasi bamona yango te abuki mobeko likambo mosusu oyo babengi loi mobeko na makambo te manifestation publique mobeko wana basala yango banda mobu zomi banda mobu koto mibale na zomi na mitano 2015 mobeko lobi te so basi basali mobeko Kabila akoki kokanga mobeko te soki eleko ekoki ya mibeko bakomi mobeko wana emikoteli yango moko na kosalama ye akangi mobeko wana te lelo ntango akangi yango mbala suka Kabila sololi na bato awo Kabila ayebisi bato te mobeko wana nazongisi yango wapi na Assemblée nationale te lelo wapi mobeko loi sur les manifestations publiques. Toi, dans le moko mobeko ezali te makambo te manifestation publique. Et bon mosika ta okimbuta ba na ndimi manifestation to na boyi alobela yango na nini. Po mobeko ezali te. Kabila moto azana makambo na bula matali ya makasi yebisa mende na tambwe. Makambo na ko biso soko moni tambwe na mende botu na bango. Kabila moto azana makambo na bula matali. Bemba za makambo na bula matali te.
Moïse Katumbi za makamona bula matalité. Est-ce que quand il y a Bembe comment le quoi mona mboka Moïse Katumbi te? Na lobi na yo bango bakomisaka nyonso bongo tala lelo mwa likambo moko ebimi ya moke. Yo moni ndenge te ba yesi yango monene. Katumbi auti mobembo alinga bimaka ndesu babite yo ozalaki na passeport semi biométrique bato mboka na bino babi passeport weza susu. Na nzela te ekoki kosala esu te bango moko bakonzi ya mikili ya Belgique bakamati mokanda mosusu bapesi ye babivanda nano awa nsima ya kobongisa likambo oyo yo mwende bapanzi yango te bapanzi yango babi te bakangi ye moto alokuta na ntongo awa bato oyo azonga aza nozonga na ye babimisi mokanda balakisi oyo esalami oyoki moto ayano balobi tautaki mendongo tayaki na o babite passeport semi biométrique loko ya passeport semi biométrique bato na motema mabe na bango babotola yango biso na miso na biso ekufa bakamati oyo ya Katumbi balobi te ekosala esu te po passeport semi biométrique bamosusu bakosala yango pete lelo bazwaka bavisa ya milai bango babite oyo wana ya Katumbi balongoli yango balongoli yango sika tango Katumbi amoni mongo atuni bandeko bakonzi ya bamboko mboke pa yali bakonzi ya babi topesi yo mokanda yango oyo ovanda nina mikili ya biso ya Belgique likamoni Katumbi asali yango tala ndenge bapanzi yango na tongo toyebi tola pena koyanola yo kaka mpona kopesa baimboka eloko ni elekaki soki te biloko abongo na ningasi koyanola yango te po bozoba eleki na bato oyo nyonso na kotia na moto ya Katumbi na nyonso kotia ndeko tosi toyebi te na bokonzi oyo eloko nyonso oyo mobeko apesi yo yango bango bakobotolo yango bakoki kotuna yo soko tozongisi oyo yango yo tokopesa biso nini bango basala nini wana basali mobeko babengi loi ya amnistie etali bato nyonso babundaka na nsima ya Jean-Pierre Bemba ekomi mpona babimisa bato na boloko babimisi zone bakangi mosusu na kati ata olobi te bitumba ebimaka ebundaka na eleko wana babimisa mobeko ya amnistie te yo yebi yango te mobeko ya amnistie mobeko ya amnistie ebimaki ntango ebimaki Bemba azalaki na boloko soki bwa bato asolo bobanzi te likambo yali Bemba akoya bi amnistie nga mpe na te komonaka na kati esili te kasi tunani bango bato ya Bemba oyo batia bango na mobeko ya amnistie bango nyonso basili kobima na boloko te babimisa bango ndambo bakoma eloko ya kosalela mashangali so babimisi ndambo nsima batuni oyo tokobimisa nsima bokopesa biso nini ya ndenge na bango babuka mobeko batia na nsima mokongo bakomi kokomisa yango eloko ya mombongo batuna yo basaka bokonzi na bango eza bongo mboka babomi mboka bapimeli yo kolia bapimeli yo komela sika omona moto apepede aye abengisi bana awa abi bomoninga na moto malamu na yo kabela mino loso na mwa madeso songa aliaka ndako na nga ozo kabela nga ngenza loso batie bato na nzala na misolo oyo ya mboka bango bakamati batie na mabenga na misolo wana bango bayibi yo sima bayebi yo kokabelo yango abi na moto malamu omoni lotiliki babomi lotiliki sika moto apepede okende na sinele ayokai na mokonzi ya sinele mpo lokwa bato ya sinele lokwa makambo bango so bato apepede bato ya basosiete nyonso ya leta bato apepede akeyabi pesa ngai singa moko apesi ye singa oyo ezali singa na ye te ya sinele ya ye nango kotia lotiliki awa bana ya quartier bakomi koyeba tolingaka tata moke bayiminga yelaki biso singa ya lotiliki singa na ye te bango nyonso oyo gulamatali apesaka biso babotola ekoma ya bango sika bango bapesaka biso ntango bango basepeli ndenge mpe wana babotoli Katumbi makambo na ye nyonso ndenge sika mpe bamosusu na kati na bango bakomi kobanza te babotola gombo ebongo si abatunaka ye soko olingi ozonga mboka yo kopesa biso nini omoni bango nde bazaka na mboka na yo te Jean-Pierre Bemba akozonga na mboko Moïse Katumbi akozonga na mboko mboko eza mboka na biso baza ebele bakozonga tobetaka lisolo ya Katumbi tongo pokwa boboso na akopa mutu moko balingi asonga te botunaka bango te asala bango nini Antipasi mbusa ya mwisi asala bango Antipasi asala nini po ayebi mabe esala makambeni ya yebi makambo oyo esala makambeni yango balingi azonga mboka te soko afungoli monoko bango bakokima mbango ayebi oyo esala makambeni oyo liwa ya bayi mboka bakokufa lokola mipiko akoni
Antipasa yebi yango. Balinga na mboka te. Sokwa lobi awa bango mbango. Bateni banda. Oyoki ngai? Alors, tout comme Nabiso Nasuko entretien Nabiso, merci mon avocat Mike Moukeba, qu'on a disponibilité d'ailleurs. Merci à Balandignon et à Vision Plus TV pour s'abonner massivement pour avoir la dernière actualité. Il y a République démocratique du Congo. Merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de vie. Tout le prochainement pour l'édition Moussous d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.